okokisi moto nini balobelengi na yo ya l'amour oyekomisaka na trouble lokola motalango e vodka ogotisi moto nini douce na fraîcheur na yo Gisele bote na yo etopanga telpo eza kaka yo moto koki kopesanga bolingo véritable parce que charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga na ya diama Gisele umba nanalobe yo mon amour télé fortifié de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monene apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele umba nana trouble yo. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend la Ernini Bokotala, Diamant Noir TV, Nde Tolobaka, Toza Baservante Nabino, Monsali Nabino, Toza toujours wana pona basango. Ya ba Kinshasa, ya Congo démocratique, ya biso na poto, ya bana, ya partout. Donc Toza na 16h ils allaient air ya France et Toza na 15h air ya Angleterre. Toza na ya kuya lubake mbisa. Sans plus tarder, Nde Tolobaka, boza na chaîne Nabino na antenne Nabino, ya liberté d'expression. Bonjour ya kuya lubake. Yenge Diamant Noir TV. Merci Valandi Diamant Noir bomoni ya kuya lutanga yaka ezaka pamba te donc il faut kaka aluba. Tolito tuna ye to moni bato Congo dia totila. Bato Congo dia totila balobi ndenge nini ezokende musala ndenge nini. En tout cas yenge bandeko balandi nyonso ya Diamant Noir TV ya kuya la pesi bino bambote belé na bosanité Adeline Chunga. Bambote na we siko olanda biso yaya bayenge kandeke zalaka donc c'est ça quoi donc yango toza ale na Diamant Noir po boyoka biso kaka o nini bakoko balobi bakoko basenga nde bolingo ya nanga mu ya makapai botongo donc c'est ça bakoko basengi biso bolingo mais balobi bosala nini. Oui, merci. Avec plaisir. Bakoko basengi bolingo balobi ba congolais basala nini parce que na minute ato lingi to tuna te tuna toujours makambu ya moi mboka na bino bokoko nde bomoni mamba Kongo ezokendela président Sikabimi ndenge makamba Kongo ezokende bokolo baneti nini bino bokoko. Bon en tout cas bakoko balobi bolingo vraiment ils na biso to za bomoko parce que congolais lingi congolais te hein congolais lingi congolais te yango moni eloko ezozanga biso yangwana nemia congolais na congolais mais cette fois-ci bakoko balobi il faut ko changer hein to latana bolingo entre nous pour tout monde changement mboka na biso pour so bolingo ezate o tozo condamner yangwana te donc o tozo condamner yangwana te to lingana nano entre nous après le reste nde oya malembi. Toza na problème moko peuple congolais ezali ya likambo bolingo ezate ngana za lisolo moko oyo na banza bana ya Maroc bazolanda ngai mama wana zolanda pona tanga kombo na été mais bokozwa tant musuba émission nde tolobaki tokokita sur place poto bisabino ya kuya lubandinga musuba monaki ezana mama moko azana Maroc en tout cas ba peuple congolais na profiter pona bisabino mama na zolela azapena na besoin de soutien ya peuple congolais parce que azana mwana très malade. Tolobi te ke bande comme sou bana bala maladie mais ya sengi azokoka te boyebi ke ba condition tant musu na Maroc eza passé po Diamant Noir okitawana avant que to kita yango to senga soutien na bino ya kuyelo ko lo banini na likam donc ndenge mama na condition ya zo vivre na mona malade. Bon en tout cas eza bongo Kongola za bolingote na ona lobaka na bato mususu nde ba finga bokoko na biso bato mususu bazana bo ba te muto mususu asambela anete asambela kana ete na viko mais ana bolingo ko pesa na bato ya yebite mais congolais majorité ne bolobaka ya ko la liko lobela ba chrétien parce que bino bato ba majorité na lobela na ba congolais ba koma ba bouddha ba congolais ba koma ba musulman eza mabele na yote eza religion na yote eza ba koko na yote mais bato baza ba te na basambela ka te momona ba otsa ba mbo mona na salaire ne bakata ke mbo mo batindela ngona Afrique pa bandeko ta muso bandeko na biso ba noir babika mais mona sambela te mais yo muto tonda makambo ba prière tongo midi pourquoi mais tala ndezo ba mama na zole na Maroc azana besoin aide ekoti bimi même toza na mbo moko ya musali eza na ngote o préfère que so mano gucci quoi donc ko ça te mais ça passe na ebitenga pena so mama na pesi nini nga na otili même ata 20 € hein
non salisa na merci parce que bato ebele bandimi kotia tant tolobi yango mama Antoinette Kinkala andimaki mama Judith Gunza andimaki Pacheli Mikobi andimaki pazopesa par na ye et toza na ndeko moko en tout cas na monaki komé kombote me yipa lobaki ke akopesa penza akosunga bandeko 5 €, 10 €. Ka tant toluka bolingo Congo oso bomoni ndeko moi si do bo comprendre que ceux qui abimi na télé na ye mo po bato ba congolais so apesi yo 10 € na ye faut pesa rebe explication mi konyo so faut ye balikambo po akolande na ndemo amona ni so tamo na voiture neti ke 10 € ne kota ki pa na yo donc yangwana to bato ba pesa quelque chose po to bana makama babolingo wana to zakana na ba confiance et loko ezoboma biso yangwana na bi congolais bomaka congolais ni ko sesa congolais te congolais ni ko sesa pe baninga te donc yangwana mona olobi boye kaka mbo wango muna na kozwa ngo donc il faut pesa pe numéro ya mama wana comme ça bato ba contacter yena bato ba pesa mo basiangi na bango oui to tia numéro ni na se bato ba mona ngo pena bo benga emoko so bolingi ko benga mais opa moni ki azana makasa ko tinda ba mon agence te problème ezate to sala kaye diamano azana kaye soko bengi opesi mbongo no to komi na kaye to ko tia en direct tozo tanga kombo ya mutu na kaye soko lingi to tanga to tanga intel apesi be mama na emoko akomona wana eoza malamu to kangi parenthèse wana hier ya lelo ba congolais nité mezo ça passe mais bino bata Congo de toti là bato balobi bozo sala pe le côté siko bako Congo kinda ko sala penza nini wana pena to tikelo maloba po babi bayebi tina ya Congo de toti na Congo ezala nini te et puis zo me mapelo au mon côté ka ko zo boya nzambe nzambe ya bino pe a sala piti atuka na yebisi bino bandeko Congo de toti les abisso Congo de toti les abokoko na biso biso za ba chrétien te na Congo de toti la to ba musulman te na Congo de toti la to za ba hindou te to za ba arabe te to za ba indien te to za ba chinois te mais to za nde ba congolais o ba respecter ki bo bango ba koko ya mabele mboka wana donc Congo de toti les wana Congo de toti les ko sa eloko te pour le moment mais lelo to wana posa te to kota na makambo etali makambo susu to betaka makambo nene ya bokoko kaka ba Congo de toti la tout ça mais bokoko ya bino bato so bo respectant te bokoko esala te na mabele bokoko fo esala na mabele na bino il faut bo respectant bino moko bolanda biso bolobaki ya kweli boza mokie donc alors mokie wana te zo sala eloko ya kwa mungongo nzinze sika banzoko bazali donc po yoka neza passe alors yango na biso to bondaka bituma po to koma ebele po mingo na biso eyoka na donc Congo de toti eza force bokoko eza makasi na biso so to banzo pesa makasi wana valeur nde sika makasi wana ekobima makasi wana ekobunda makasi wana osala mais maleme matane bo bato wa mokie ekoti Congo de toti les okota ba mate ezokota bato banzo comprendre. Merci bongo sikoyo natuna kyo makambo ya basigne pourquoi yo zana ngo bande comme ça zana ngote mais total ki ba commentaire bande ko beli ba komi kingana manka ki to msu respect na miso batu pona question natuna ki ke yo za rando ki po makambo lo bari bangi sa batu mais parce que la peuple congolais ba tuni yango mingi ba bi media manoa bande ko no bakanisi bongo pourquoi bakanisi yango ke yo lo bina ya ku ya za rando ki po biso to linga pena to yiba po mambasala ka to banga yango le to tunio est-ce que ça rapena bondoki to ezara nini po bato musu ba banga ka me bato musu ba lobi to manquer respect mais expliquer biso soki to manka ki respect to yeba matondo mingi en tout cas bandeko balanzi to talaki Diamano TV ayebisa kinga ba commentaire parce que nga vraiment natala na ba commentaire te ba obo finga nga malheureusement natanga te parce que na finga ma trop donc nazo atanga te mais na sepela na bato musu batanga ba yebisa nga disait umbeza TV donc il faut ayeba ba biloko wana ndenge lekelaka donc yangwana atanga ba commentaire ayebisa nga bato bakomi boye c'est vrai que ba musu bokanisa kita musu ya finga ndoki non ya lobaka selon ndenge bato bazokanisa ya koloba na nga ndeti yemta olobela bato wana nyonso po bato bakanisa bato basilika kike komo to finga ya kuyelo ndoki non c'est encore bato wana merci matondo na bolingo na bino ba obolinga nga parce que nga vraiment na bana bato bolinga nga te bo mesa na nga na za facilité na nde bo monela nga mais na bato bavana na nga ba biki na nga facile mais na obo mona nga na musika na za vraiment facilité na babo mesa na nga ka bongo matondo mingi na ba obolinga nga ke so ba chrétien nga esala bino pasi donc e bokoko ezaki ndoki tende bolobeke tamusu nazaka ndoki bokoko eza sagesse bokoko eza mayele oyo ozoluka na vie na yo oyo faloza nango po bika penza ya solo parce que batelaka po yango ebatela biso nga na loba na bino ke nga mutata mekinga kozwanga te non kufa na liwa naturel
mutata making nga kozwanga te donc parce que nayebi kina na bokoko nanga so making esa nga parce que naza na nzoto naza moto naza na musuni na makile ezotambola mais na molimo ko toucher molimo te donc yango wana nde ezalaka oyo ebatelanga yango wana donc c'est ça yo pe ndeko ntango respecte bokoko no ntango olingi oyeba yo oza nani yango wana protection na yo ekobatela yo basigne oyo tolataka oyo eza basigne eza comme signe normal nde nalobaki bolataka bacroix de Jésus eza signe mais yo ntango ozolata ozokasa olati Jésus en même temps olati no Jésus te parce que oyebi mpe valeur eloko yango te eza nango lokuta oyo babengaka fake eya lokuta mais en même temps basigne oyo eza basigne puissant e babengaka yango signe de vie donc vie éternelle donc elakisi epe so force ke molimo ekufa te molimo ya yo muta bokoko ekufaka te donc ezalaka ba force même ata muta akufi musoni ekufi mamona nzoto nde ezokontinue kobika donc basigne oyo basigne de vie donc yango wana eza kindoki te eza biloko falo yeba kota pena na mozindo ya barecherche na omeka koyeba nde naloba komo nango ankre ANKH donc yango wana komo nango ankre oyeba eloko na explication nango eza nini après lukas oyeba explication ya croix de Jésus eza nini ozo explication te mais sikoyo likambo yo bato mususu balobi est ce que biso poto sambela tozaka na obligé tozana ba signe wana ndenge bato ya Congo dia totila ba po mingi bazana bezo bakota ba adhérer ni na bino mais bazo banga parce que ba bibino bolikine ba signe wana nde yo lobaka ba biloko wana bolataka bango bazo banga wana eza question oyo bato batunaki yango ezo ça qui ezo permettre bango ba ya okota te po yo lingi kondima boko banda to banda ko sambela yo li kondima ngote donc bango pe moyeba ya siko ezate basa nde nini po ba ya so bazana ba signe te ko sambela na bokoko na eza signe te signe zanga mno lata signe parce que na ebi valeur nango ezate ke moto nyos o ya osambela na kata kondato tila za obligé o lata signe non bokoko ezali état d'esprit eza signe te eza penini te eza kaka état d'esprit ya moto ndeni ozokanisa ndeni ozolingo sala ndeni neza yo donc eza signe te rien à voir na signe ta on ayebi loko eza efficace ekosala nga bien nga momu na kotia mais ça te ke bato nyonso bazotama po bata bokoko bazebele to mona pe même ata ba tozala ana ba mboka ba France ba Angleterre au mona batebele baza bate batebele basambela ba kwaka te mazana signe te ya lataka mais ayebi ke esprit na ye pensaka nini donc c'est ça exactement que so yesa mena ko da totila nde olata signe mais tolobaka peut-être to pesa explication ba zeke ba valeur ya babiloko o ekoki obatela ona kati ya nzoto pe tolobila mama banzeta ba koko na biso ndeni eza makasi na kati ya nzoto na biso c'est ça. Merci ba congolais boyebi biso tozotuna mituna oyo bino botuna diamano apo botuna ye kuyelo ngale kaka alobaka salaka nini parce que batuna Congo bazokufa toujours makamyo na Congo qui est toujours mabe est-ce que bakoko bazomona oyo leka na mboka na biso to bazomona te pona bino bato bokoko wana to tuni mambo na ndinga politique te mais to tuni oyo peuple congolais sotaza obligé yeba bakoko bazomona to bazomona ngeta en tout cas bakoko bamona makamno sonenge lekaka baomona makamno sonenge so leka ne balobaka ke so ozana mama ozana omoni mwana ozotanga olela mama olinga yeba tuna mwana olela nini omoni ta omona olela soko pesa explication te na mama pa ozwa confusion ta muso mama koko yeba ke eze loko bomtezo sala ebo mais ko eza mawa omona mwana mwa azolela mama azana mazolela mama ta baota la mama mususu o menga na mama no yebisa nga po mneza nini mais no yozo ke yebisa mama na do mama no ozwa trouble oyeba soute mais comment ça fait tinga na temi mais yozole la mama wana même temps yozane mwana nanga falo expliquer nga makambo za ngo yozo yebisa donc makambo ya na Congo yangwana makambo so yeleka ba mama Congo azomona mama Congo na biso aomona mama mabela azomona mais ce ko po meza ke bato bazoko s'adresser na été bazoko adresser na Israël bazoko ko s'adresser na ba die mususu o mona donc yangwana vraiment mabele mo esa les até mais bazomona pe bazo continuer comme tozo komaka muke ne to baka maleme vérité ato kundia en vérité bimaka boko kwa mabele bato eza vérité na biso lolenge ya bakoko na biso batambola biso pe to tambola na force wana muke maleme tozo koma ti bo mona ba réaction ebele parce que ba bilaka ebele oyo ba prophète na biso ko ba prophète kimbango batika e bando ko kusema muke mais zo mona na kana ba signe même si bato muso ba boya mais yango donc zo mona na muke parce que population ezola moka déjà mais biso tolobi likambo oyo ya Congo po tozoki na biso tebiki kamingi te totika mais likambo mboka foto tuna kama makambo ya bokoko tomona ki papa na biso tuzolana oyo topesi mbota passant aleka na diamano ra expliquer mbota tuzolana aleka ki na diamano TV a expliquer bien lobi
Hier amona même papa Kimbangu abimela ye tout ça pour nous repérer ça comme un message pour na mboka na biso Congo. Mais est-ce que yo banda ovanda bando kuma bokoko poto tuna bilan na bino ya 2018 ndenge poto bandi 2019 mais na 2018 question on a banda na tuni liongo bien na tuni bien bilan na bino so bosali eloko nini e marché na nini marché te na ndenge papa Kimbangu abimela papa tuzona mais bino bozo occasion na te abimela bino tamba moko te yango te Matondo Gisèle Wumba Diamanoa donc ya solo papa Kimbangu omoni milimo bakoko na biso milimo kati ya bakoko bato na onde toloba bonga ya ko na zana bakoko ebele na kati nanga donc milimo na bango ebele za kati nanga yango epesa nga mayele yango epesa nga ye batela nga yango e protéger nga na makambo ebele eza nango obligé te parce que bakoko wanto babimela bato déjà ko bimela nga te na kola ata musu na loti yo tamso na loti omuno bina nga ya kuyalo omoni eloko wana soko sima okede na omuna na olota Gisèle Wumba mettons dans l'âme qu'on a eu parce que Gisèle Wumba tezaki koko mo à travers Gisèle Wumba pour appeler ça un message normalement ça ka bon donc on a le banazoa confusion na bateau peut-être am so ba baki Kimbangu abimeli parce que bateau na ba ya à travers moto ça comme on a tamso Kimbangu abimeli ko pese message même mon eza Kimbangu te ezali tamso tata moko bo ya famille bien koko mo ya famille d'ailleurs pese message peut-être bon na souci nene ka to se soucier pour na mboka donc eza Kimbangu te mutaye wana parce que basalela ka ndenge wana te molimo na bango ekota kaka à travers moto nde ko sala parce que ba milimo peut-être eza kati nezo travailler oye ba péter parce que soko tali bien to banato bando te na kati ya Diamanoa banato solo la ngano na kati ya Diamanoa o mona ke eza biloko ebele peut-être na yebisa yo ke biloko eko sala maboyi biloko eko sala maboyi surtout na makamo itali politique na sopo leto na boko mo eto kotango ezate non le bango susu o mona pena ke tika ngokaka zongo ka likolo comme ça peut-être to solo ngo sima ata mikolo oya o mona pena ke ndenge na bano yebiso dele de mo ya ku yelo loko eza bongo te ezala bongo te donc parce que eza ngate na lo beza bato ba kati na ngamba lo ba traverser donc parce que balite na kota na makambo wana donc ba yebiso déjà que et ozala boité parce que soki ezaleli bongo ba respecter so ba kokote ba mona ke bato bongo ba belele ba mutu ba sali ba koko ba sete donc ba koko bazo sala ba sala ka biso na ba 2018 te ba bana osala biso banda kala ba biso ba o na kata ba koko de totila ba témoignage ezebele mais il décide loba lokwa bato ba lobane na lobaka saradina ani bana to yeba ngo sadina ani omona mokomote na Congo ne to bano va na Congo ba ola sa publicité sadina ani ne ebite so yo mona mais ba sadina muso ebima ba luzia dasi mo ba pesa publicité parce que eloko so ezo tambola te eloko esala ka lokuta yango ba lobela ngo mingi mais bosolo ba bomba ngo menzo ka ndeta ozo bomba bosolo ebima ka donc lokuta yango na eloba makande ba lobaka lokuta ebima ka vitesse mais vérité za malé mais donc lokuta ezali ba nzambe ya ba pa ya lokuta ba sala na bango eloko te ali bato ba pesa bango ba publicité mo mabe ya lokuta mais biso iska vérité za tanto lo ba bato bazolinga ba contredire on ba lobela ngo ba bango mabanga ba sala ngo boy donc c'est ça en tout cas en 2018 ba koko ba laxi biso ebele penga na fier lelo nde na lo ba boyko parce que na banga kite pe ko dénoncer bilo mususu pe na lobaki yango pe na bato mususu nga na sona ba approche nanga keke so na nga ma politique nanga manyina no yebiso bo moni likambo yo sa maboyite sala maboy likambo sa mais tellement na kati ya boko ko fa ina zala serre tia image balanda image wana iloko lobaki batala image yango ke osala maboyite bato bino bo mona bo benga ba ngwana ne bato baza ba commander ba so commander bino mais okate ngoni te bo sali bo koma bo esimba te do il faut bo ke no bo luka moye musubi bosola kapena babiso to ba mayele ba koko ya Congo bino bo bundela Congo mais boli ko kutana na ba koko ya Congo te bato ba bundela Congo na ndenga solo na ndenga molimo ba koko ya Congo boso banga ka bango bo kutana na bato ya lokuta poka boli ba ame ebele ba betela bino maboko na bata lokuta na ba alléluia donc po bebi ke peuple za faible côté wana yango ba kotela bango côté na mais balinga na bango batango te mais question bat ba okamongo nga tanga toujours oyo ba kontinanga bino botinda totuna ba prophétie bimaki belé awa na kotanga komba mutu te mais ba professionnel se bimaki o basali na nzambe ba monaki po ngana ozwana oyo tozwana professionnel et dino image panza sango Congo zo professeur ya kuyala lobaki po zaka prophétie o lobaki tela biso yango balansango et ba prophétie musu to laxa te po to kotanga ba komba batu te mais o lo bani ba procès bimaki même leo to moni ko kisamite jizana kaza so ye bato ba prophétie bimaki na yebisaki yo bazokosa prophétie moko teza lokuta keke sona bato baleka pa na yo pardon prophétie moko teza solo na bato baleka pa na ba misuso baleka kaka na ba réseaux sociaux batiela biso na yebisa ko ke moni ba prophétie na nyonso e sa mabonte parce que ce que ça mabonga na kotika quand même ata bokoko donc bato so boka za pe oza contre moto non nga na contre te
et loko biso to bunde la conscience ya peuple ko conscientiser peuple tant ozo bunde le loko wana alozo tala bato bele ba kei na lokuta alozo mona ke so lokuta e marché lende bango ba kei leli do biso ba biso ta mabanga au monde nga vraiment nazaki sûr na ba ki e ko marché les beauté pour na bokoko na biso parce que to lela ki pe na ndenga ko de to tila to bi non ba tunu ba komi kaka boye alors soki kaka salami kaka boye ba ye ba so ba koko Congo te ezaka ka Seigneur merci alléluia grâce à Dieu Seigneur asali non alors to bo comprendre na ba koko te bo bando lela ka donc ba professeur na loba ki ezaki lokuta ba image ezali na loba dès le début na ba ki prophétie moko te kokokisama alors to non loba bongo na obela ba koko Congo non ba botika te makambo esala mande pe place okanisa parce que majorité ba na kati ya lokuta botika bango te ba mema mande ba bazo kanisa alors bo sala ngona nde mususu bo sala ngona nde parce que majorité te biso toza minorité ale bo sala siko ndenge bato bazana ndenge mopanzi donc ça te poto okumisa wana non eza ke to lenga ki kota mokende moto et manifester ke bata lokuta moto ba manifester même ata bolobi ko ozo sacrifier peuple aza inconscient peuple aza inconscient donc attends aza ozala bongo o ko mona ngoma be o mona bo mais to ana ngana na kanda ko mona ke lokuta mo boye gagnant en même temps to yozo na vérité ba zo mona lokwa ndoki ba obeso ba komona so ba balingi mais en même temps faut vendre à raisonner à ce qu'on raisonner parce que peuple moko a raisonner mal donc c'est ça ba prophétie yebana ke lokuta yango to komi na suka soki bo ba ta ba prophétie alors bo stopper parce que salité prophétie moko te sali bo stopper après 5 ans mais ça sauté parce que toi yozo le bagdelo que les 23 mutubo mutako ko ma Seigneur ça la kisi mais ma siko Seigneur wana la kisa ki les 23 simité mais na vie na yo mais ma Seigneur wana na vie na yo ya les 23 Seigneur ça la kisi oh Seigneur a poni muto mota koko boto la ye oh Seigneur a tie muto mota koko longolango alors Seigneur a tiela ki bino d'après bino tiela bino muto bolingi siko na kuna na place yango siko yo mukonzi ya Congo o ya dirigeaka Congo na moment wana yesu ko a décidé ki était Seigneur était ngande muto naza les rois des rois les rois du Congo donc ngabino bokanisi bopo batu musu pa kasalo ko aneti ke no batu ba vota kité ba o batu ba français ba lobby beta na Amérique ba lobby et nini ba lobby non bato nyonso mokili mobima bo bayiba Congolais bayibi ke numéro 4 mutaganyaki mais le problème c'est que bino be bo signaki que Seigneur pas signé mais siko Kabila azaki nani président Congo azaki na po ya décider parce que soki Seigneur a poni moto moko ta mokili ko contredire Seigneur na kasa boyebi parole oyo o Seigneur akanga moto afungola ngo azati do il a si Seigneur akagi Kabila afungola donc c'est ça ngana on peut exemple pour nga pour na côté na nga ya tanki na bokoko pour na se retrouver nga peneza ki juste pour na se retrouver quoi bo fingi nga na ibsa bino na zakaka bo mona nga na Gisele Umba bo mona nga na Diamano a TV na ya ko yeluba kembisa na Facebook na nga na page donc yangwana na lobaka vérité dango e blessé ka bino parce que bo abata lokuta so ya ko la lobby ça la bino parce que bo za lokuta parce que nga na ozong sabino na ba prophétie bimaki to na makambo ale olole bo lela nini nga na lobaki o ayebi ko bunda te tika ko lela bato okazo okomi kolabo yo komi muta Félix mais non Félix za mwana Congo ti mate fayo za mwana Congo ezali kamuté ozala muta Félix ezali kamuté ozala muta boy nga na mwana Congo ya totila na mwana ko peuple moko azoka ka parti mo ya moni ya mabe ya simbi kotana banjo finga o banjo finga parce que olinga ka ko finga vino mo bimba yangwana donc ngana zoka parti na biso pona talisa bino ke bolobaki ke o Seigneur akanga mutafungola ngo azate yebaki na bo moina yoko so kanisa ke ngabo moina ngivana na maboko Seigneur lokuta ba ufungola ngo parce que soki zaki bon ebela minoko bolobaki ke Seigneur ça quelque chose na Congo mais asali angote d'après bino na obino bokase parce que le bo lela bolé la pena na bino bomoni ke baponi elo na bino te obino moto bino bolinga baponi te donc c'est ça boti ko lela parce que boyebi ko bunda te so bobundi na koma bakoko na biso neti katozwa solution donc faut bela bakoko ya Congo ngeta wow wana pena bino mo boyoki makambo ya ko la isi bino memba si matomoni batu pe ba déclarer mabala ozo basu mabala te or ba conseil on banda opesa ba se belé mabala ba se pela ki ba moni ke ozo lobela penza bango et puis mibale belé ba se pela ki o basi basa bomba libanda balobi ya ko le zobe la biso po mamba kindoki na bokoko ezaka te donc ezali bokoko ya kuyamboka na biso Congo eza bondoki te en tout cas ndenge ya kuyala loba mais siko pourquoi tika loba parce que yo moko babi yo moko pe ozakano moi si mom tabenga nga na so lina tanga ta komuna na Allemagne mais na bateli ka komuna te wana batu banu benga jamano ate yo ngo boma jamano quoi alobi Diamano akoya mbaka ya kuyelo na tasa pena camarade nanga na yebe comportement mabe abi comportement na ye ezaka mabe mais ya pesa batu conseil
te so azali camarade na camarade nanga za comportement mabe te obenga camarade mbuna na comportement mabe za ka camarade nanga yibi banda bunki te akosaki yo ngani na boyoko baya nanga bakola nanga bayebi po bayebi nga mwana malamu na ndenge osakana te nga nanga mwana malamu do na nanga kimia kwa nakolo bateki naza parfait toza ba parfait te biso nyonso na mokili ba erreur ezaka nango mais naza wana te wana balinga kaka koloba mabe bato nziki aza bien donc en tout cas soko yebinga pena na yebi na camarade no na kaso yebi oyebinga na azola démission na banza ozu réponse na yo ko benga azo za camarade na ngai okosi parce que so za camarade ya kuyelo yozomona oyebi ya kuyelo akola penza na ndoka sakutu neti na faina ke nanga couvent parce que kimotema malamu na mwana malamu na kola na wele ozo bikumisa bongo so yo kasi so yo kumisa tena ta kumisa ona bakosa binoti ne balobaka ndeko komi kumisa te mikitisa ba romatiso pa senya ye moto bakitaka ya koka komi matate nga soko yo moko mikumisi te ko bato yaka onyataka yo kaka donc il faut yo moko mikumisa ko yo moko mimatisa yo moko pena miposa na ozaka no likolo kwa moto akokitsa kokoka te eza bongo ndeko yeba bana le soto baka ngai ko to na kitisa no okita pe na se diamant no il faut yo moko ozaka fier tant que diamant noir o sa musala kitoko lo ba pena nga panye na abo na sa musala nga kitoko o tiango tembe ye moko bana na sabo za mundoki a mutema mabe parce que osala musala fo ndima ka musala osala ke o sa musala kitoko donc soko mikumisi te muto komisa zate ya kuyelo afimo bien a mwasi moko bien za mama mo bien makasi na ndinga mokete o lobi oyebingo koso oyebinga te en tout cas to profiter to le joyeux anniversaire na Stema Inchembo en tout cas oto bota mozana bébé na berceau to pesi ombote penza esika ozali poto komi pena ko chité et dino image ndena lobi tela biso ba image nyonso tout banda émission bandaki oyo ya kuyelo apesaka professionnel po ba oyo tout na ba professeur pesaka na donc balancer les biso ngo ndenge ezala peuple congolais ayoka eloko moko so lingo yebisa ba peuple congolais sans que ngana tuna question poto koma na suka eloko ka moko o ba peuple congolais mitema na biso journal yo banda tonga téléphone elembi bazobenga frère connaît makani yo linga babiloka bombuta na ngai yo yango yo linga ya kuyela loba ndeka na loba ya kuyela na bato balinga ya loba bamsupe balinga te na loba ba obolinga ngana loba vraiment tuka ya bino yango yo résistant odombo na peso pena balosa ko esiki ozali pe ba résistant nyonso o pe bolinga ya ko pe bo pe be bolinga na bino ngate pe bo pe obligé te na loba na bino bo mesa na nga kaka bongo bazo obligé te ngona ketile ba nyonso muki balinganga non o linganga c'est bien o linganga te oza obligé te parce que ne po linganga te na bino ngate ko linganga te po tozanga na biso pe nzela moti o comprendre donc c'est ça o ko forcer ba te balinga yo surtout na musala na ngai ya kuyena nga mama diagonese te o mama po nani suki mama suki nani te nga na ya kuyelo bakembisa do po mutalinga nga faza pena muta esprit quoi oui mutatembe te muta esprit naza spirituel donc po linga nga vraiment faza muta esprit donc c'est ça na ndenge ba mabala ndo lobaki mabala mate ya mabale oya nango yo moyebi na diamano to beta mabala mate ya mabale ekoya mais eloko na sinala bato bana mabala moi mokie kaka mais boye bake basi be na mibale bele bazabata maboma wana na obandela ngo susu parce que si to loba on a diamano à TV basi belé c'est kana yo maman so sekite na osa elongo na place na yo na ebisi yo basi belé ya mabale babata maboma mibale belé ya mabala babata maboma yo moso otaka mbai na ngolobi ota mobile no lobi yo beno wa mutali boma mais alata bia kina musala mais mutuna kati beta mais azota mula lokwa za normal maza normal te sikwa za na peut-être pas chauffer yo donc moi si pe mobile sota moi sinon moi kama kama osala aza normalité donc ya moi ce que ton zoye ba ki bovana to vana na bata maboma mona po mingi za ta mso moi ça liboma mobile normal côté mo mona côté mo mobile normal moi si mutaza liboma siko foye ba siko ndeni ko memele po yo komi lokwa docteur no traiter ka donc côté ba mabale donc yango mo mabala ngo ya ba poto e koma pena e buka na mais to kozongela ba to yana ba mateya na biso ba mabala wana comme ça to expliquer ba mabala ndeka kezalaka koyeba ka po ya kuyelo ne bato bo jigera nga ya kuyela bala donc yango wana na yebi nde mabala elekelaka pe na yebi koyebisa baninga musoneni bakoyi kosala po bazala bien même ici ata eza pasi c'est ça mbuta mafuta zalaka fier na yo zalaka pena fier no tango zalaka yo ba bifo zalaka fier to zalaka na temps
so ebiki eza yo donc yo pe fosala bino pe mibali bosala yango nga pe jamani wana bakisaka bongo nazalaka nsima ya kuya luso alobi ke basi ya mabala mito edokala mibala mabala bino mibala mabala bochange mpe likongo boyoka makambo mabala bino mibali David bochange ndenge ezalaka biso nyonso na jamani wana tokomi na biso mpena na suka merci natunaki question meme olobaki yango te na bi liloba moko koyebisa bapeple congolais na suka po tosukisa nyonso mpo mitema bato eza ya kozoka na mokolo lelo mingi bazosepela mingi bazolela babi sepela ba oba osepela lela ba oba olela et puis ezali na question moko me namoni totika nkamba ya nsima question ezalaki mpenza makasi ndeko moko alobaki na rata yango te na tuna répondre kata moi vite fait kobosana te eza kaka question ki alobaki ntango bino boba bokoko lobi papa Simon Kimbangu amonana ete bandeko bolimbisa po question oyo ezalaki nakomaki me natangi yango na rita bino basama pardon papa Simon Kimbangu abimaka te bino bobaki abimaka yo lobiki eza milimo oyo ekotaka kati ya bato mais ndenge bandeko mosusu balobi ke papa Simon Kimbangu abimaki ayo kotela bato na kati ya nzoto et puis biso lelo na bible bato balobaka ke bible lobi laisser les morts enterrer leurs morts moto soki akufi azongera jamais donc soki moto akufi sikoyo différence wana biso tozwa neti nini biso moto soki akufi to ndenge bakoko babimelako bayebisa ko makambo to toyebi te tozwa neti nini tokoeza bakestion moko tokosalango mpena émission mobimba donc tuni oka na début mamo to développer yango nde nalobi ke ndeko olobi côté laisser les morts enterrer leurs morts après côté na bakoko balobi ke basimo Kimbangu babimaka nga na temela mingi ba prophétie ya Kimbangu pe na loba mingi ba malobane ya parmi ba malobane asuka loba ke bo continuer kotanga bible bokanga moyibi na bible nga na temela mingi wana pe ba prophétie mingi aloba ke nde bato balobaka mundele akokoma moto mwindo akoma mundele to babiloko yango wana ba maloba peut-être tokoko simbaka peut-être tokoko pesaka makasi to yebaka mais de reste wana nga na yebi ke bata molimo bakota kati ya bato bo moto aloba me pena ke moto atelema ke aloba ke vraiment ke Kimbangu abimela kinga peut-être ya mona en tout cas nga na mona te nga peut-être na yo bokoko ya makasi te mais oloba bango na moni eza makasi vraiment donc to lobela ngo na ndenga bongo bango pena Kimbangu alingaka bango po na yebi te songa na Kimbangu na kasana na nga pa ya kuyalo mais nga na mona bato babimela ngai bato pe bayebi ke bato babimela nga bayebi parce que nga kutu donc nakoloba nakokanga miso sikome na mona makambo donc nga nakokanga miso kana minso na kanyi miso ka boye na mona bato na mona ba o nakomona ke soit ba jeune ou bien bana mike donc on a lobake molimo ebimana na nde musu peut-être muto so ko bimna lati longa Kimbangu yozo ka Kimbangu abimelinga bana misale be na mokila molimo po ya ko bimilo pour rien po mingi na biso babimiso o baloba babimela bango basala kelo mote eza bakoko na yo bazo bimelo à travers Kimbangu parce que azali elongi moko oyo ke yanguya we koki ko lakiso ke pena ke force bokoko eza vraiment peut-être yete eza ke ba mukoko na yo moko ya famille abimelo alati elonga Kimbangu parce que elongi yango na yo kwa tanga pesi o message na elongi Kimbangu o kwa ngombala moko donc ngana ebeza ka bongo o pa mona o contredire ngai mais wana eza nde ngana yebeli parce que ngamo bakoko babimela ngana ndemo bakoko mona yebi ata famille na bango te na yebi bilongi na bango te mais babimela ngai bande na bandengi donc nakolo bateke o babanga ngobe na nguya te bino bato babimela non eza bongo te balata ka longi ya bato moto sa koya netika ya kuyalo me ngaba tebe babe nga ya kuyalo na oyaki na ndoto na ngai na monyo sali bone bisenga bina ndimite zangai c'est sûr ezali bakoko no balatinga donc iba oya me omona ke so olotinga na ndenga mabete parce que na motema malamu motema pembe jamais olotanga na ndenga ya mabe olotanga na epeso eloko donc la si koko na omo ya famille bien maman na obe tata na obe ndeko na yo a utiliser nga peut-être pour linga kanga pour aya ko peso message donc pour na ya ko peso message na place na yi ezaka bongo donc répondre des questions na suka oyo ya naloba ba congolais mité mezoki pona osuki sa na yango en tout cas ba congolais ne mité mezoki vraiment la question pour le moment nga na ba to pesa na temps te conseil na ndenge ya bokoko ka pona oba mo ba désordre ba okanisa musu to sala boto zongi sa boité na kati ya question mité mezoki moto ayebo bundate alela te moto ayebi ko bundate en tout cas ko lela nano te parce que so moté mezoki siko bo banzo comprendre combat et na bato mususu ba banda combat banda kale
ba bondi trop pour soper ba biloko ebe comme ba musique etika mais bato muso ba kota on le ba kota on a plus donc ba jusqu'au force on ka siko ko donc ya ngona c'est bien na bato muso ba lambrane ba politique na so s'en charger na ngote on est ko s'en charger na yo so ki pa ngote on ko s'en charger na yo donc to muté manu ezoki na makambo ezo le ala osiko koma combattre biso surtout koma ba politicien allez botika ko critiquer ba ya ko yele po ba lobela politique mboka po ba landela partout ko jija ka ete yo o sala ki bo bon siko na sala ki bo po na siko na mona ke za ki bon alors tu peux na mona eza bo donc eza politique hein politique eza monde compliqué eza monde désordre eza monde lokuta politique eza bongo donc yo vanda na po jija kana kaka bato so comprendre makambo ezo lekate yo bi politique na yebi za bato au monde biso na kata ko ngonde totila politique yo biso to yebi na ko ngonde totila yango te sala maka politique ba sala ya ba français ya ba mayele belebele yango eza politique te botane bolela ba trop de français trop de kotanga tout au politique ya ngwana te politique amboka na biso eza pa ba ya kuyalo mais yo finga ya kuyalo yo yebi nini na politique yo yebi yango mais ko bunda ko na tiko zolela pourquoi so bunda ki bien donc soko yebi ko lela yebi ko bunda te tika ko lela c'est ça politique tika ko juger yo kuna ozaki kuna osalibo politique na yebi soko to ko potana na politique to bundi mais pour na politique to ko bunda nde to vani na jizai na politique to ko bunda na bisoko to telema to pupulani to tuni sikoyo ko ne to bundi siko to subsa neni o kate sikoyo loko zo sala kota politique ezaka monde bongo mais congolais te ma yebi politique ya bien te ya kanza loko ande tike songa na lobi obi ki ngana lela Gisèle o te yuko lela Gisèle te vule la paye ya muyama o na ndeni ngana lobi no Gisèle umba yoko mo pesa nga ya muyama kapai komo pesa nga ya ngamu yembura donc politique eza bongo te politique eza peut-être na minute o mutamoni boy à soutenir idée n'est pas beaucoup ça idée pour bosunga mais tant sous l'obis so mutanga comprendre été ozana drôle ba que non yena mundi zo raisonner pour biso to ningaka batoni si bakota na mo mukena bo bokoko na biso hein allez ya ngwana donc c'est ça réponse na ngezaka so yebi ko bunda te ko lela nano te ko bunda bien ezali loka ba koko ba kolo mabele poto bunda la ba na politique à Congo ko bunda na ba mindele te c'est ça mbote na mutu moko mbote na bana Kongo nyonso mobimba o ka balinganga ngape na linga bino mingi makasi o pe bolinganga te na baka boza obligé te o pe boyebi ngate so la ninga mbali boso zui choc message na ngaka bongo parce que nga il faut message na ngaka bongo donc mbote na Igwe Shelia Wendo Stema Njembo na ebisi bino mbuta na nga Dio Salemba bambote na bino nyonso bana baya nyonso na bambuta nyonso mbuta na ngai Jomanix mbuta Kivunga na bosa na bino te ya mbuta ya na ngai bambote na bino donc bosa te mebele Gisèle ko tina nga bambote te merci bandeko bozu mbote te botala émission pomba sima bosa na te atanga ba kombo tango botala émission bo partager ndenge zalaka et balandinyo sur Diamant Noir TV na mokili mobimba esika no bozwami na lobana bino toujours merci grâce na bino nde Diamant Noir azosa musala ndenge zali parce que bolanda kanga oh Moussa no kitoko makasi merci en tout cas nazuba merci et puis na bato nyonso bazo féliciter nga bazo soutenir nga merci beaucoup continuer toujours ko soutenir ba j'aime na bino na ba commentaire en bien ou en mal ezo sala ke Diamant Noir ezo marché en tout cas merci na peuple congolais na mobile na nga na bana restez branchés sur Diamant. Na bato nous surtout au Bolanda qui biso ne bandeli émission ou wana to komina biso pena na suka émission. En tout cas merci na bino abonné à Diamant Noir nde na lobaka. Grâce na bino nde na za Diamant Noir nazo sa musala ndenge za poso bino boza kité ba commentaire na bino a bien ou a mal et ça là que Diamant Noir est marché, bo s'abonner, bo activer cloche pour na kozo ba notification parce que ceux qui s'abonner ou activer te ko activer cloche au monde na pembeni ezara na ba dessiner lokola lokola horloge quoi lokola ngunga voilà soko au fini yango il a expliqué ou activer cloche ce qui est monsieur Koti yozumba la mort vraiment et puis ndeto za beba masolo eza belé masolo ya banzete ya bokoko photo tout na ya appuyer et biki sera ba maladie belé tout temps ezaki muke na linga to kota bino na introduction oyo po prochainement bozo a expliquer bino ba nzete nini ezo bikisa ba maladie ya bokoko et belé o boza na ngona nzoto tant musulu mundela zo peso ba ki se belé bokoma émission donc ba o nyonso boza na besoin mituna na makambo etali banzeta bokoko ndenge salisaka bokoma ngona ba commentaire na bino comme ça na va fotanga ngoto oui
bokoma comme ça totanga toyeba tant tosala émission mosusu ekoya na Diamant Noir TV nde bokomona nde tolobela makambo bamituna na bino bobanga te bokota na bino na makambo mosusu te tobeta bapolitike banini tout ne loko ezo déranger parce que peuple aza na souffrance peuple olandi lokuta ya bapasteur peuple olandi religion bapaye ozo souffrir moralement mentalement donc yango wana sikoyo eloko nyoko kobikisa yo ya kuyela yebi mokie ya kuyela yebi yango nga ko partager na bio na yebi nyonso temena na yebi eloko nyoko kobikisa yo oya mokie na yebi na partager na bio bo tout na nde to répondre bino na émission ekoyamba la sima. Restez branchés sur Diamant Noir TV et à très bientôt. Bye. Ingeta. Gisele Umba, Gisele Umba, Kolena na ya Diamant, Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diamant.